Bonjour, bonsoir, mbote na bino tout botala rabiso na ba réseaux sociaux, ndenge ka toyaka na ba nouvelle belé kimia na mabota na bino to sengi mingi bo s'abonner na kati ya chaîne bo s'abonner makasi parce que awa nde penza bokomona dio ya Mama Leki Misulolo ainsi que Noko Irano to kozala wana mingi pona ko saka ba analyse kaka ne to lobi biso babakuk to finga moto te kasi ba o ba se santaka piqué nde ba mona ka ke to choquer bango alors biso penza to jumo kano ya koluba ete to ba nusala wana penza pona ko pesa ka bino basango dio o ebo mesa nango na masolo ya SB et puis ko bosana te na Mistolo Moto TVD place o wapi ndeko na biso Mama Leki Bisalu azana chaîne kitoko o babengi na kombo ya Mistolo Moto TVD bo s'abonner bo liker bo partager ba vidéo opération toujours 1000 abonnés ainsi que ko like ko sa penza bien ya ngonde za mutu ya na kati ya chaîne et puis a pena masolo ya SB ne kara déjà bo s'abonner mingi to ko sepela ne bo ko ke na biso toza déjà na 43 abonnés ça veut dire que na bokasi na bino nde bozwa ki volonté ya ko s'abonner yango tozo continuer toujours ko senga na bino bo s'abonner et puis bo partager la vidéo lelo penza to robeta lisolo kaka ndenge boyebi makambo ngo kendaka mingi point final au film na biso za na marché yango na bato ebele ba ko consommer ngo ko kene kitoko déjà premier épisode déjà na 170 000 cas o penza to pedi to pesi coup de chapeau na mam Cécile na musala kitoko film kitoko ko kende bien le lopé 8e épisode yango na bozwa ki déjà en tout cas esali esengo na bato tout ba Hollanda yango 8e épisode déjà yango na kende kitoko ndenge bo consommer yango to sel toza toujours ko lobela bola ikaka bo talaka ba vidéo wana parce que mingi tomoni bokomi ko zapper ba publicité na kati ya film ezaka important parce que yango ndezo ça que artiste a se retrouver na quelque chose to ko sala analyse na Mama Leki Mistolo ya mukamba madame Sibolo to ko pesa mbote bonjour bonsoir. Ouais, bonjour Noko Irano, bonjour na balandi surtout ya masolo ya SD et puis na Mistolo Moto TVD tozo benga kara bato bolinga biso o botala biso na ba chaîne mususu bo sepela na analyse na biso boya ko s'abonner na Mistolo Moto TVD et puis bo s'abonner na masolo ya SB eza chaîne ya Noko pona mona bato ba ndeko tuna Noko za chaîne te Noko za chaîne te Noko ye wana fongoli chaîne bino bolinga Noko Irano kiala boya ko soutenir ye et puis to senga kara ba soutien na bino. Nous avons vraiment besoin de soutien financier, matériel et puis moral. Bah conseil na bino et ko aider biso to avancer. Mais bah insulte et ko aider ngaité. Surtout ngapu tout sommes ta fini ngai. Donc au pousser nga susu na continuer ko sa mamnanko. Donc nga so yo fini nga neti Gisèle Boula. No finga ndoki yo pousser nga su na koli sa su kindoki na makasi de to lokana yo. Merci beaucoup. Na ndongo benga ndoki collègue nanga na kata ya kindoki na pesi mbote Gisèle Boula na pesi mbote belé na mama garda kidinda mama prophétesse mama nanga onzamba laksainga na vision que nazala pembeni na ye pona avancer ba mama boende ba oluka malgré nde nazaka mama linganga ka bongo pasteur nanga José Kanyeba bukasa malgré nde nazalaka pasteur nanga linganga ka bongo Mama Zozo na pesi mbote belé mama o apesa nga conseil mama soka a beninga donc ezaka po apesa biso conseil ala kisa biso ndeni to kende ainsi que papa na biso président Josué Ngondi le président de tous les abakouk il pas conseiller à biso donc azaka na souci na biso to mata mama katika nika ndenge moko na pesi mbote belé na mama Verombi ya motema kulutu porto mon vieux Sam Koukou le nécessaire to boire à 3 fois posa père fils et Saint-Esprit motema ya mama Aimé Kunku na pesi mbote na mama Elisabeth Monge Mbengai na Suède na pesi mbote na mama Elimbizi hymne national na pesi mbote na mama Afi Mayemba mama Yvette Pemba ainsi que mama Chouchou na Nyota na Londres bino nyonso tout bato bo soutenaka sila na bengi bino bwa ko s'abonner na masolo ya SB eza chana Noko so bokei kuna bo s'abonner bokimpe mbangu na Mistolo Moto TV 2 bo s'abonner pour eza chaîne nanga soutien na bino et ko pesa biso force to continuer toujours ko sa musala merci beaucoup Noko merci beaucoup Mama Leki avec beaucoup de respect au tolingara ko pesa bino vraiment to longo lunette bon excusez parce que miso penza et ko sala moi pas si boyebe te to beta beta moi miso pas voilà et ça par rapport à soleil tant ko beta na miso et dérange nga non nga la za place au tchéne tenga check na zongisi voilà
maman le Miss Lolo Oui. Tokyo tana muzindo likambo parce que tout le monde réseaux sociaux indi maman pasteur Jean-Paul Mayata Lobaki avec ça ba comédien ba ya pour na kimia tout ça kasi après un culte wana tout le monde bandeko belé c'est comme si bazaki na bango ba hypocrite pour na Lobaki toyoka kikaka to lela kikaka kasi on devait tout changer na bisoté to banano d'abord pourquoi on manque qui culte wana absence les acquis remarquable c'était dit à quoi. Non, na sambelaka na nini ote na église à pasteur Jean-Paul T. Na sambelaka na centre missionnaire La Rédemption. Et si ka pasteur José Kanyeba aza ange de l'Éternel au Barbara ange placé de l'Éternel l'église. Ndenge moko pasteur Jean-Paul aza ange placé de l'Éternel l'église na ye. Parce qu'on est tinga. Na tambola na sentiment te. Au moins nga comment est na motema ba témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah vivant na sentiment te pour sentiment bomisaka. Alors tant basala qui appelle wana basala qui appelle te pongala kende. C'est ça. Ba benga moto aza dispo nga aza ki dispo te pour etombaki dimanche na sala naza partenaire d'église et réunion ma partenaire et Rosala so nazaki te mabe. Et puis présence dans l'église na biso ezaka important. Il faut na tia dîme dans l'église na biso, il faut na tia offrande l'église na biso, il faut na tia action de grâce na tia offrande ya prophète so naza nango. Neti boye pe mikolo toza na opération achat parcelle. So naza nango na pesa ka pe mbongo nanga. Parce que neti kolonga l'église na biso, ko kene l'église il faut pasteur nanga. Na yebise que pasteur ba inviter nga à place moko boy. So pasteur nga à permettre na ye. So ka boy na okendete. Po yenda za muto asala alliance na Nzambe, ya za visionnaire église. Na ko manquer respect. En tant que père spirituel na yo. Aza père spirituel nga wala ndela vie nga. Voilà. D'ailleurs yo to yebi pasteur, o solo la pe na yebi. Donc nazaki te ke po so ki ndenge nini. Te na sambela pa pasteur Jean-Paul T. Ah c'est ça. Na ndenga mabete. na nanga mabete ngala ko mema na sentiment te. C'est ça. So ba bengisi batu fo nazala te. Nazaki te po nazaki na église na biso. C'est ça. Voilà. Mais alors na bandeko ba se représenter qui kuna auto moni ba leli bazaki choqué par rapport au message à pasteur Jean-Paul Mayata lobi que botika ba division, bozo diviser bandeko entre autres Belleville et puis si la Mams balobi eza dit à ba entourage baza pemé na yende bazo pousser bandeko na kozanga koyokana par rapport au message wana okolobani na ebité so batu ba ko interpréter mabe. Voilà. Mais mon interprétation o batu ba salaka. Ba eza mal interprétation. Ah bon. Ozo comprendre. Ngana ye na kuti déjà si là aza déjà na succès na ye. Si là na réseaux sociaux na banala ngango kala. Ozo comprendre. Mais tant si la sali chaîne YouTube na ye. Voilà. Nzamba tie le boko. Biso to ye poto porter coup de pouce. C'est ça. Biso to ye poto soutenir œuvre ya muninga. Biso to alo kwa ba blanc. Mundele so muninga so sala makambo eza bien akoya ko tombola ye. Mais batu mwindu tala kaka. Tokele mwana na musique po mona mutema mabe ya ba congolais. Jamais congolais à Brazzaville. A Longwa pour aller soutenir Ferregola a comme le quoi molobeli na ye. C'est ça. Mais tout le monde va congolais. Tout le monde va congolais na biso. Ba longwe awa ba ke soutenir roga parce que ba yaki pas faire atali bango na misu moko boye ya faire comprendre que ba oyo baba ne pas kingandi. Baba ne pas ba yaki pas kingandi. Kuto héritier oya memaye na poto asala héritier bobo sikonga. Faire atali muto azoya pene na nga na profit. Son concert à stade. Exemple, son concert à stade de Betty Bienté. Mutuana oleka a olobelanga mabe. Ce qu'on est biso to ya peme na faire na intérêt te. To linga faire bongo. Ndenge to linga mam c'est là. Ne to linga sila. Voilà. So sila so sala bien. Ngana soutenir sila te. C'est ça. Mutu na mutu même nzambe ndenga zaboye. Akabola ba attribution kuna na ba ange. Neti ange Michael yende azaka soki bitumbe za batinda ka ye chef armée céleste. Eliko le bateke ndenge nzamba tia ange Michael chef armée céleste alinga batu mususu te. Nzambe penya likolo tanga mona ke satana akoma lukaneti ke akoma lokwa ye abwaka satana na mabele. Sko poani batu baninga mona te ke bato mi bale bakabwana. Bible écoute lobby na Mons 3:3. Batu mi bale bakoki kotambola.
sans être convenu. Irano, ngano soto otambo to kanté, to kabwanati. C'est ça. Oui oui. Mais Nicolas bateke neto kabwani wana to komi binemi jirete. C'est ça. To ko kuta place mo to pesa ni mbote. Voilà. Mais Nicolas bateke ngana yo neto zabo, est-ce que yo za camarade nanga? Tete. Oza camarade nanga te? To kuta na musala. Voilà. To za ba collègue de service. C'est ça. Ce que simbi te chacun a quel accord na. Ce que pour la nini absence na biso. Famille S binde to yakité et créer problème. Non. Et quand on crée problème té parce que mutu na mutu azana opinion na ye. Voilà. Mutu na mutu aotala mundenge nini vina e koki ko tambola. Neti ngane na jabo na ke lukelonga nzambe na église na sote place na mona loboko nzambe. Na ke ka pona sentiment ba bengi artiste et comédien, ba bengi artiste té. Ngana mona loboko nzambe na centre missionnaire la rédemption. Place on a kota jeune il y a 2 ans na lala na se na bonde na ba jeune na sorti nyonso balo samba ndenge nyonso ya ba forme nyonso place nzamba fungole na ba porte. Parce que no kamo bato ba lo ba kenga na okufa yaya boza na semne lo moko. Au moni nzamba lobi boya. Si moi l'Éternel Dieu je ne veille pas sur la ville, celui qui veille en vain. Et puis nzamba lobi souswa ezaka na Bible boke tangango. Y arrive-t-il un malheur dans une ville sans que moi l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Donc ce qui nga na okufa nzambe mta décider que na nalongo na mwana nga Micheline na mokili et ça te pona boile okende prière ya pasteur de la foi nzamba kolongo na nga na mokili te na sumuki te. En tout cas irano na ebite so na sumuki po batu ba koma hotel batu lisumuka boy atola ti lo mombo mukuse batu balobi osumuki mais musundongo latango ozo ba ebite pourquoi latango. Mais pourquoi vous utilisez toujours terme honneur le sentiment? Bato ba yaki par sentiment? Na lobi nga na vivanga na viva na sentiment te. Bato ba yaki kuna na ebite. Ngane na viva na sentiment te. Ngambonge memanga te. On va force apesanteur et ben ngate. Alors aux olobani par rapport à dimanche à pasteur de la foi ezaki bien sinon yo ndongo ozoli yango moni on neti ngai na ko boya te batu mbale ba yokana. C'est ça. Pasteur de la foi asali idée na eza génial eza wow. Voilà. Na ko boya ngote. Mais manière onde ba kendeli na ngo. Ah bon. Ne esali ke lelo polémique ezonga sous makasi. Pour après kaka ne batu babimaki ka wana la porte église. Ba bandi ako finga sula. Ba misu ba fingi sila soso. Aki makolo soso libumwe vimba. Yaya. Bon yo bandota mwa makolo ngulu na lemba na osenga mbongo. Obenga batu ba yaya me yo pe ozaka ajima na bango. Pole sabale. Oyebi batu mususu batala ba passer na bango te. Batu mususu balinga ba yeba bango na TV ba lobby ba yoki bango te. Sila ko ya na makolo soso ne ba finga ke soso wana. Ke libumwe vimba. Po mutu ayeba ke sila ki makolo soso ta mutu avana na sila. Ozo comprendre yango esa bango linga soso po liama partout. Soso même na fete liama ka. Soso même neti ngani na zabona ko moka posa soso. Fona luka na liata ya poulet mayo. Soso vrai musuni. Ata mboka. Muninga tangu nyonso. Na bona ne mutu nyonso lamba soso. Mutu nyonso. Et puis elo ngo lekela nga. O mono ke somba soso bo ezate. Sko nga sala nene na bona ne boy. Na Noël na somba de carton. Pour to lier 5 na Noël 5 to lier na bona ni. Tala niveau soso zoliam. C'est ça. Siko yo ndongo zabo hippopotame ba rolia wapi. Voilà. Yo so mona hippopotame ba de. Musuna le fa pe pona rolia ngo fo ba uta la bina ngona village ya boy. Yo zo finga muningo zo tala forme na ote. Eza gentillité. Voilà. Et gentillité. C'est ça. Est-ce que tant que baba ko poser question fallait batu alo baka ke batu pour question batu ni nga na mona nga te place ba poser ki alo bake batu musu ba ki théâtre makolo soso et puis journaliste abandeli susu oh wapi walo ba ki kalinga soso mingi donc ça les gens mission ba préparer ki yango. Ah bon. Noko to sala petit noko to lobela sur quoi ato bon ça na émission yoko to loba mi c'est place lo ma be no chatter mais pour ni te bango tant ba mona muninga na zo finga muninga pour la jalousie. Au sali 28 ans na art, on est l'autre côté. Muninga oyo finga soso ana a roulé carrosse. Muninga oyo finga soso ana chaîne na etaba abonné. Muninga oyo finga soso ana so ça ici film after ba 200.
Moningo yo Stevie na soso na. Ako bengo pe na film na ya kabelo $1000. Mais on va nous finir soso. Oza aigri. Ba raté ba comme aigri. Ah bon? On m'a somme ta raté fi. A comme ana kanda ba ningo bazui. Ya za raté. C'est une raté. A rata vie. Ba section ba ba salaka. Mais fallait pas se retrouver kuna na ba domazé. Ba se retrouver kuna ba sœur d'absolu parti. Ba se retrouver kuna na poto. Mais tellement ba ça qui succès ndenga mabe. Ba ça qui succès qui ndumba ya. Boss. Non la ngaba commentaire. Te to kota muzinda ku te nga wote na otolo kwa kwanda kwa ezika. Na bona ko bakisa po ono ko yo ngoba no tuka suta mama leki. Ba raté vie ba comme finga sila ba comme ba aigri ba comme motema mabe. Si la va de l'avant. Nzamba lola pambola on lisul on le kalisusu. Quand ndenge nzamba lobaki nalingi mon serviteur amata lisusu amonte encore plus encore. Ngai pe na ko yebisa aussi là tant que na soutenir kayo mata lisusu mata nzamba lola tombola yo ya yo somba mapango ebele otamwa na ba chipa solo ba aigri boko ba marche puis asila. Alléluia. Boko ba marche puis asila la telle no puissance 110. Maman balobi bino boza ba seigneur de trouble. Car liboso etongo ya pasteur Jean-Paul Mayata de la foi ba msu ba selpe ba déclaration ba kulutu na biso ba. Tango biso dokende kuna te bitumba bino communauté ya sila. Communauté. De mutezo sila ça la communauté. Si la comme président de la République, il y a comme la communauté. Maman, qui moutait ma mère comme il s'habille aigri. Babi bo déshabillé, papa lombe, babi bo déshabillé, bo fingié. Selon, n'habitez, ça n'a pas prévu, benjirango. Ya, baoulou, omoni, hein. N'a pas comprendre. Il y aura l'aime sur le boko, omoni Jésus-Christ. Voilà. Taba même qui est pas Pilate. Pilate a tali. Abi na omona ngelo ko loko condamné, moi la mobile yo, té. A tuné kaka oza fils de Dieu alobi olobi yango je sais répondre hein c'est ça abi yo olobi yango déplace bazwa kaka maloba na olobi yango ba condamner mwana nzambe et ane mona biso tellement to lobaka kitoko voilà ba otala place ba ko condamner biso ba mona te nde babi na biso communauté oui Bible va semer de trouble, bino nem to. Bangonde baza ba semer de trouble pour malobo wa lobby et matinga mafuta. Ah bon. Pour non respecter Mazozo, non respecter président Josué, non respecter Batunyo surtout. Effectivement. Non respecter Bakou. Surtout pour nous Sauter. Na minute so bonga bo suelo komoko. Mbola na mbola pourquoi? Nzamba saliko. Non respecter babikolo ba pe sanga conseil. Conseil na bango na oyo kango. C'est ça. Comment mukolo boyokolo bakebiso to na communauté si la ba bena biso mato. Abisi la nda pekisa communauté. Ko raté vie za bangonde baba. Ko sa ko raté vie. Ndina tuno susu des infos. Ko raté vie za mabena ebisio. Obiso mta raté vie. Et comme mabe makasi. Les abo bango ba komo zaka l'été kunda bango. Ah bon. Vesili. Espoir asuka. Ezaka pour l'état. Est-ce qu'on va l'état? Mais là on va salir pas sur au moi pe na niveau ya mam Cécile na bato akobenga ba papa ni ba clasher na lobby na yo sociaux en plein public comme ça yo o kamusanga Yesu na âge à 12 ans aote ya devant ba sacrificateur kaka bango wana mutu ba okela izua quand bangwana mbaloba ke atsala miracle les jours ya sabbat oh Yesu nde ye wana nzambe tala na yo te ya pamba mon de jeune des abo évangélisation ba elo ko wezali olo ba wezala na yene ozela katana ngoya ta kairos jour ya ngwe kokoka tala boya oluka ngabo sangi mission ko bikolo ba amsu ba no zo ba délivrance ça na ba prophétie no bimila biso na lobi na yo babi libanga oyo ba négligea qui na batongi elle est devenue la principale de l'anglais maman ya yo pe leki bibi webi o makasi boyemi libanga oyo ba négligea qui neti ngai libanga bino ba négligé Gisèle Boula
obenga ndoki so miracle falanga nde toza papa biso mayata so miracle falanga aza pasteur na biso tokozwa pe mama prophétesse na biso pe nalobi boye yo kanga na biso po bato bandima ngo ngai so bato babona bango kondima yesu aloba ini yango eza facile ata bato babona oyembela ya otelemisa mabanga déjà ngamo déjà na ndako na biso toyala ebeleza na église ah bon église Daniel oza diacre c'est fora za mama diaconesse Élisée kuna mama mutakakona mabonza donc nayebi so eza déjà église mais na nini so boye mutu aza na eloko nzambe voilà azaka na naturanga so yesu ayaka mpona bata malamu manga bimba na Marie de Magdala tatambolane de ville en ville pour le manquer le mot osaka Marie de Magdala mutazaki ko soutenir ministère à Yesu bazaki 3 femmes o ba bande ko soutenir ministère à Yesu Marie de Magdala Suzanne donc bazaki oyo ba bande ko partir de ville en ville na Yesu Christ Yesu amona mosumu kite me bino bato botala Miss Lolo bobe amosumu ki Yesu nanga amona nga na liso bino bomonela te me bango balobi ke yo zolimbisa te ba luka kimia ba cherchons la paix mais c'est comme si pas na yo pe wana ezati te nga na zamta kimia yo so na zaki muta trouble momona nga na babibeme na yaka momona nga na tambolaka pwani na oluka na provoquer na zamta kimia na linga makambu te mais pona likambo oyo ya sentiment ke pona mutu alobi ngana yana sala ngona sala pour mutu alobi to serviteur de Dieu ya mais c'est un zambe ya canal ya pasteur yo zo ba na lobi boye Bible yebisi biso boye yo kanga sou bien Bible na yo la verset biblique eza na Corinthiens abi ne méprisez pas les prophéties mais examinez-les dans la parole de Dieu c'est ça Gisèle Boula muninga nga ndoki olandaka bien misulolo tozoke malem na koshika toke na lisolo yo lokolo finga ndoki yeba ke kombono na otamona ba chaîne nyonso o metizi na kumbuni makasi na kangai muninga nga ndoki baza de oyebi ki ndoki nde biso basali yo nini basali ba commentaire na bafingi ngai ndoki na chaîne ya RL Press ah bon babi na nga na za ndoki je sais bula pami na ndimi ke lelo oza ndoki avana na ngate atambola na ngate ayebi nde nazalaka te makangi nga ndoki ona na église ata mutu motaka nga ndoki ye jitala ko délivrer nga na yebisi yo bino na kangai na oluka délivrance ba faux compte voilà ba faux compte c'était Gisèle Boule eza Gisèle Yamamoto eza ye na Facebook na ya koma Gisèle na koluka iti na Facebook pardon Gisèle Yamamoto wa botana nani maman pardon tinga na ko efolé ba question comment moi ça nanyo pardon na ba question ngana yaki na ngo pardon comment moi ça nanyo maman bisawa utapa wera pardon na ba question na yaki na ngo okima pardon tika na sa musalo na yela kina sala doko na ina tuna ba yo associé la maman pardon tika ngai pardon yo oza ngambo olingi toke no bongo ngazo meka nalobi ngazo meka kimia bato babenga ndoki baza baninga na nga toloka na bango po komala ko kanga mutu ndoki ovana na yete oyebi yete mokange ndoki ezo po ba dire na yo zo boya nga na boyi na nga nalobi bien ke kimia ko kota te nga nalobi manga mwana te nalobi boyi nalobi boyi nalobi initiative au pasteur Jean-Paul Azwaki eza malamu il fallait qu'il y ait bien bandeko na biso mibale et les canaux réseaux sociaux te to sutukaka si la na belle vie babanjo so abandaki nango alobi yango na église alobi abandaki d'abord ko sola na bango na bureau oté pasteur Jean-Paul azana bureau anga benga maman belle vie nazana besoin na yo oya na bureau si la ebité maman si la na besoin na yo oya na bureau jobo est-ce que possibilité za atuni bango mbali so bakozala na possibilité asala ngo na ndenge na ye abengi ba utaba ya nde ba comprendre que bango mbali bakuta na bureau ya pasteur Jean-Paul tant que mosala nzambe asola na bango po bango balobai baza bango na problème te bato balobai ya problème te ndeni biso to komo kotisa bango ke bazaka na problème to kanga misa bango et puis babeti sete babiki biso te muto tinda bango baloba pona biso talana biso ko tumuto ko ka soni metala biso mo ndeto za boye bango babike bango batina neti ngape mutatina ngaza te na loba pona lingaka ndenge sila amati théâtre alongo na ghetto yango na lobelaka puis na lingaka ye moko
sila mais likolo nango pasteur a livré bino na etumbelo alivré ke bino ba chroniqueur boko pelisaka moto na sima kolobelaka sila yo kana biselo boko ngana tiki bino na tiki donc atiki biso omoni wana balongoli biso bilamba ba étaler biso na lobi boye mutu ana pouvoir ya olongola mutu na mokili ezaka nzambe amen omoni nde eza boye batu nde tokomprenaka te tokomprenaka vision nzambe te yo kasi oyo mutu akani eza nde oyo nzambe akani chroniqueur osa musana enga na osa musana nga po ekotisela nga mwa 100 francs pasteur de la foi aza na église aza na chaîne oyo ekotisela te mbongo nga lokelo lielo ndako pasteur de la foi yebisanga te tozala baréaliste nga lokelo osenga kokoko pasteur de la foi naa na nzala apienga lelo kokoko pasteur de la foi naa na nzala apesinga lobi kokoko pasteur de la foi naza na nzala apesinga oh yesu kuta lobi à César rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu oh eza makambo ya César yo moko bisa makambo nzambe neni ozo confirmer que oza makambo ya César oh eza makambo ya César rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu oh eza César donc maman Leki toi tu préfères ya ko demeurer dans César au lieu peut-être qu'elle n'est pas un nzambe yesu kuta sala exemple ye moko Jésus Christ nzambe wa tika trône na ya gloire andimi akufa pona ngamta masumu tala grandeur oh yesu alinganga Bible comme car Dieu a tant aimé le monde entier qui nous a donné son fils unique voilà. afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ngana ndimela yesu je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel allez maloba mutu mo boye obomanga jamais ngai ne naza boye na pour exemple yesu tamba komi place au futa pako voilà azaki na mbongo te atindi ba disciple bakene na mai bakanga mbisi bafunga mnora mbisi babimisa mbongo po bafuta César c'est ça siko yo ebisangani oh non ça les ama ambasé batu musu bakasa neto vivana sebo to koma na lola te oh musique mokili ya yo vivara wapi o vivara na lola to vivara na se awa donc musique nyoso tu yokango voilà ezo dépend na yo ndengo so zula ozo makambo c'est ça ngala koza na yo kinanga musique na elobeli na ngonga eloko te na yebike na relation na malamu na Nzambe batu mususu tellement excès des ailes et le cas bango ne bakoma mona batu mususu masumu mais yemoko so la ndeli vida ye aza parfait eza kutu salité ko le capitaine c'est ça ba vina bango so tolo to bando landela o mona ke ba via bato ba bikumisa ke biso ba sala Nzambe biso ba santu na Israël o mona ke ba vina bango na banda ko place ba vivaka et bien donc problème ça ni Dieu y a la parole de Dieu. Au lieu de maudire, to ko lobelo ko moko boye, o ke mutu musa ko sepe. Toza la ba famille na biso. Nous avons des familles. Oh lelo ngai nde na zaboye, songa na mokili ote ba na ngana oboko la bango. Oh, emsu na matanga na pe pasteur oya na ete. Emsu pe 100 fois pas au pesate. Mais yo la que la batu mabebo ndeni. Ce n'est pas bien. Mais surtout plutôt que on analyse kufa aussi la terre, maladie pe kozanga te. Kufa aussi la terre. Mais yo eko maso mutabeli to kufi ono po pasteur alobaki. Mutu nyonso tunenga zaboye, nzamba yebi mukolo muta kufa. Voilà. Ba précipiter les batu morté. Et puis ngani na zaboye ko bato ngai na kendete. Mo bato ba ndima mwana ba obakendaki nde bakufa. Ngate? C'est ça. Ngate? Oh, on a la mission faut accomplir. J'ai une grande mission. C'est ça. Oh, faut na sala na sala moyo. Daniel azana on a deuxième première faut na continuer na nzamba abombanga. Mwana nga sisa ba étude na mona nde mwana nga obala ya mobali na sepela ke na bali si mwana. Mwana nga bali. Bana nga basi ba bali na lembongo na nga ya libala na liango na kimia na lati ba sipa wax na nga. Yo mutu mobo mutu lo kwanga. Mai na makila te ya tout kabilo kwana. Donc veut dire que nga na yaka na YouTube, na YouTube. YouTube ya musala na nga. Vous comprenez? Na sala ngonde mutu akenda bureau akeluka pona bana ye. C'est ça. Nzamba bi c'est par le sueur de ton front que tu mangeras na otoka. Na mbongo na nga na zwaka na tsaka offrande na tsaka dîme. Action de grâce. Mutaza na droit ya kolakela nga mabete. C'est ça. Bato bandima kinde ba kufa nga na ndimi yango te. Na kufa ndeni. Tenga na ndimi yango te. Eza likambo ya bato ya Noé. Wa kokota koti wa kotikala tika. Bato Noé on est na tawo. Nzamba abaki asala alliance na Noé. Oba alliance na basala na Noé arc-en-ciel isa Noé mbule tika suko boma mokilité. C'est ça. Donc alliance nzamba saki na Noé. Tanga yoko sala abomi batu na Sodome et Gomorrhe. Asala alliance abiki aboma su mokili na moto te.
même temps ayo sala alliance na Israël Jacob hein abaka boma lisusu mokili pona mutation lelo mondi la biso avant apa ku mondo so tali bato bakufi na États-Unis ba au coup de foudre tonnerre ebetela ibango na kati ya église ba pédé ba kene ba balana nzamba bomika catégorie wana ba o bazali na kati ya église o bazaki ko assister ba pédé nde ba o balana na bango na ba pédé na ba famille na bango nde kaki ebeti na église e bomi bango na pasteur wana no pambola est-ce que moni na États-Unis bato so bakufi c'est ça nzamba saki alliance abaki o momoki na moto ta bomika bato yo bazala kati ya lisumu voilà yango prière nga Seigneur bomelanga ba pédé nyoso bazala Kinshasa na Congo na ba lesbienne bakufa Miss Lolobi nzamba boma aboma bango boba bakufi na États-Unis na nzamba bomi bango merci beaucoup tozoke na kochite balobi to kota na dossier yango balobi kaka le dimanche là o ezaki le 11 juin après événement to moni ba vidéo bandi kokota ba problème ezo demeurer toujours na benji ko finga mam sisi là ba hypocrite ka mbake na église pour muto ki église balobi ke kimia musa nzamba foka na bondeli bino bo ut église après église bokoti vidéo wana donc bozaki na projet nini vidéo bo sala ngo vendredi boye bokoti ngo dimanche et puis bozana bino à l'aise bokoti ko benga pe ko ta koti te bo retirer vidéo pasteur alobi ke to sala pe boye na boye et puis ko tala bijou na munena bijou boye ako vanda te badolo ba ke j'ai fait 28 ans dans monde de théâtre o finga sila wa lekio na mbongo aleko na makambo so finga soso ngala okamwa so batu ba connaître Jemima Ibele batu ba connaître pourquoi Jemima Ibele za chroniqueur les propos tenus ça n'engage que les propos tenus ça n'engage que moi c'est ça on se comprend voilà so ba funda nga journaliste alors ba nga na poser quelques questions azaki libre ya répondre to répondre te so pas répondre te ba mo na yazen poli c'est ça si on la bijou fille o on est ko tambola lemba de porte à porte azo senga mbongo pour aller sa famille na ye pour aller sa malekine abenga bato baza ashmona yo benga bango yaya poka lukaka ko nenga ko lia via ye vina ye omoni biographie na eza bien te après yo vanda ta ba no finga bato avant finga mtu faut la rétroviseur ya tali rétroviseur te azana problème ni na sila mais tout le monde va tout passer analyse va dire que non j'ai mis mandat à tirer en erreur parce que on est aquí avant lukaki yo fongola munoko pona répondre j'ai mis ma fongole munoko te j'ai mis ma posé question il est tellement sentimentaliste nga la sala 28 ans na monde oyo ata sonité 28 ans wana elo côté waka na santé ko pe ya bien te ya munene bo tala omoninga te to lukaki zela na lukaki mia oui na finga te na ninga na yebisa eboye na vie mutu na mutu nzamba sala na taille na ye nzamba lobi o nyoso to ya sali amoni ngo bon et agréable nzamba lobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance si la aza image ya Jésus-Christ aza ressemblance ya nzambe voilà ye bijou aza image ya Jésus aza ressemblance ya nzambe ngape naza image ya Jésus na siko tamu yo ye obani ko décortiquer nde muninga yaka boyo yaka ndeni waka salité ah bon ayaka ndeni ya zaka fi ya salité mais ketu na soni na lembati alors mana chargeur aula mais si qu'on a bien zela ya lingi ba pe ba téléphone na eti te ko beta te te lingi ba loba maman le ko beta j'ai mis ma poser aux questions na âge ya bijou bo mukolo 76 ba tuni aux questions mais yeba ndengo répondre za la sage te o monde na zaboye ngane atende na lingana nga Belleville na zala nga mukala Belleville po yemo loba na nga mukala Belleville mais ndenge zaboye si la ande konanga ozo comprendre na loba ngo bien Belleville za mutoto tambola to zala na ye to zala to tourna babilo ko arme lourd to sisi pe tournage to zongi pe nzela moko ozo comprendre mais exacte que da yaka ar nyoso azaboye te eloko yo ngana boya ko limbisa ye oyebi yango o so relater yango tout ça siko oyebi jou azaka na rakine na sila na nini bawela nini donc ça veut dire que asenga pardon à s'excuser par rapport est-ce que ngala ko tinda asenga pardon ngana za na tawana te pardon za regret sincère pour ça t'as expliqué dans public après expliquer nini à ça lobby a expliquer nini à ça lobby tanga finga ki ke batu musuba ya makolo soso
libumu evimba sans cause. Afingi mutu sans cause. Donc au fani na oka bo banyo finga muninga bozaka na problème te, c'est la jalousie. C'est ça. Baraté na vie à théâtre ba komi ba aigri, ba komi mitema mabe, ba komi liape sila. Ya on a senga kala babaku. Prions pour notre mams. C'est ça. To bonde la pona sila. C'est ça. Elle est toujours combative. Azana race ba vainqueur. Au moins race ba vainqueur. Leti Gisèle Boula a fini sans problème. Na la race ba vainqueur. So la zana race ba vainqueur te. Au moins la pe ba émission na la salle à bobat mo c'est pas non ka ba c'est pas non. Mututa olobaki o olobaki boté. Il faut bango bazalaka po bazaba marcher pied na biso. C'est ça. Batunyo sur théâtre o bo fingi si la bo ba marcher pied na yi. Voilà. Merci beaucoup Tosili ici pour la moko lelo. Bo tenir biso rigueur par rapport à Ngonga. Tolobi, ceux qui tolobi to demeurer toujours dans la question, maman le gamatara mafuta. Maman le gamatara mafuta. Et puis botala rabanani ba ko banda makambo ngo. Baba ko ba batamaele bato sage bato bazaka na maîtrise mingi. Bino moko moni TV za radio to toloba yango. Banani ba banaki na ba injiri, banani ba bani kotuka. Pour venir ba kendaki be église. Ba kendaki be église mais après église bomoni o nyo seleki. Merci. Merci si émission lelo Nathan oh pourquoi parce que maman leki azaki trop chargé na ba makambe belé yobi kaka lelo akoma référence internet bande copé bazeli belé pour na basala ba émission tout ça yango boye ba été to ko bando sala sala kawana au rendez-vous pour na ko répondre na ba mituno na bino voilà to sisi pour moko lelo maman leki bisalu na ebito ko lo bani pour l'émission lelo et puis beaucoup plus na ba fanatique balandaka yo. Oui, na pesi batu nyonso to ba soutenir nga ba mbote na bino, bato bo commentaire bien pour nga. Na senga kana zaka mutu. Omoni caméra pepso eleki na bakana muso ya kawana mutabo déborder pe alobelo moboye et c'est peli sibinoté. Mais na senga pardon après émission. Et liko ba tene na senga pardon na zoba. Les faiblesses te voilà. Siko bato boya ka commentaire ma finga, pardon bo excuser nga na bo. C'est ça. So moni ke hôtel no émission na ngate, s'il vous plaît. So moni ngai lokwa yo linga ngate ko tala ngate. Bo permettre nga. Bato bo linga ngate, so moni émission na nga s'il vous plaît. Na place bo ko finga nga ndoki, bo lo ba n'importe quoi bo finga nga nde na zaka na taya mabe, nde na zaka mabele solo. Botala ka émission na ngate na sengi bino. Te mebabi fanatique balandaka yete okoti ka commentaire na bango. Na sengi bal te yaya. Omoni wana ba komi ko exagérer. Ah bon? Et comme extravagance. Alors comme nga na ngabuzoba te. Batala émission na ngate. Et puis bango pe mutu te ke ba osala ke nga na tala mate. Na otala makanza ba o permettre batu batala nga. Pona katsa maloba na ngande na loba wana makamusu abiezalaka o mutako ozwa pe ava abombi. Voilà. Nazara parfaitité. Naebisa bino bien. Je ne suis pas parfaite. Nazape mo santuté. Ngana mo sumuki. Marie de Magdala. La répète à mon bête fois. Ngana Marie de Magdala. Oh, sopela Yesu parfait de plus cher. Moi ça pangusa Yesu makolona suki na ye. Ma mi se tangi. Ma mi su na nga. Nzamba mona ngo za sincère. Tanga na bonde la ka. Tanga na kota na intimité na nzambe bozala raté. Bozala te. Bozalate. Merci beaucoup na ma zozo na Ernst. Maman vraiment o azwa biso ana motema bo mama. Aboya ne bisote. Président Yoshua aboya ne bisote. Azaraka wana pona conseiller biso. Maman Elisabeth Monji aboya ne bisote. Maman Garda Kidinda, maman prophété. Soko tu mo sala nzambe asepelane na nga. Prophété sa munene. Oye wa peso lisakolo ke pe eloko alobi na pe kokisami osana kaya malade abondeli pona o nzamba tie loboko pasteur José Kanyeba soka yebiso likambo nzamba lobi boye soko tosi omoni pe ke vino efungwami aboya ngate nzambe na ngakutu aboya ngate bosoyo mkamukilo boye nga je m'en fous de toi na pesi mbote na mama Elimbizi hymne national na pesi mbote na mama Chouchou na Nyota na Londres. Na pesi mbote na mama Katika Nika na Canada. Mama Afi Maemba na Paris. Mama Yvette Pemba na Paris toujours. Ma Verombi ya motema kulutu Porto na Paris toujours na pesi mbote. Président vient nanga Cloclo Manzambi de Bundes parrain à Sean nanga Miss Lolo Moto TV de na pesi mbote. Vient nanga Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire,
motema ya mama Aimé Kunku na pesi bino mbote na Londres na pesi batu tout o balingaka Miss Lolo na pesi bino mbote ba o bosalinga confiance na pie bino mbote kande balobaka petit à petit l'oiseau fait son nid malé mais mutu pas changeaka ba erreur nanga ba numéro na pesa ka affiché wana bo benginga neti na sepela na mama nanga nana asa na Paris so amoni nga na lobi mabe mama nana benga nga na téléphone mama leki place au pedo lobaki mabe mama leki neti tanga lobaki makambu ya pasteur de la foi mama nana amona nga mabe mais tangu na expliquer à comprendre mama Joséphine Lutete na Allemagne abenga nga mama leki nga bi mama omoni ezaboy à comprendre pour la nini bino ko nga comprendre ngate et aka so momoni longi nga comment le quoi longi ya satana ngane mina loka bino. Voilà. Merci beaucoup, Maman Leki, Madame Sibolo. Comme on a le quoi qui écoute bien, on a besoin de savoir mingi. Déjà, Pekoti, Tolongo, Madame Sibolo. Oh, l'on peut aller à Madame Cerveau. Madame Cerveau. Madame Cerveau. Madame Cerveau. Merci beaucoup. Merci mingi na bino tout bo Twitter Rolanda biso bo s'abonner. Mbela na biso ezaka mingi ko s'abonner na Masolo SB et puis na Miss Lolo Moto TV. Miss Lolo Moto TV. Comment soutenir la chaîne na biso za sika. Tonton Irano, chaîne ngwana Masolo SB. O ezana pona toujours ko pesa mpifona mam ceci là to ko soutenir ndeko na biso ya mwasi. O azali actrice comédienne moko azo valoriser art ya mboka na biso. Merci. Au moins netolo ba actrice comédienne moko wana ne soit katé. Biso to mo la za yebo. Combien kasi? Tout ça 10. Merci mingi na président Josué Ngondi na Canada. Merci beaucoup na essai de Panama. Merci beaucoup na Mida Taylor. Donc sans bino pe na ebi ke bozo contribuer pe na Masolo SB et puis na Miss Lolo Moto TV. Bolo bela yango pe ko sala bien. Nani essaie dans sa postation. Moura de la presse aussi, tobo sanité. Donc famille ngwana quoi. C'est la famille. Les abakuka bazaka sans problème bazaka soudé donc yangwana kaka biso to tala bango. Totalaga o kobeta masasi a Italie. Voilà to sisi pour mo ko lelo botika la malamu na mabota. Bye bye.